Partout dans le monde, Webi Malamouke, l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, le prophète Kondé, Polo, Dominique Azali, vraiment habitué dans la télévision. On a loba mingi metan ou à loba captan ou à l'écran la télévision. Ils ont enseignement pélibi qui y a peuple congolais mobimba pe ba banson o bazorama baku ya Rolanda biso partout dans le monde. Je remercie l'équipe technique presse Nabiso, église Lubananzambe et surtout totalement coordonné par l'attaché de presse bien-aimé Mbumba oyo nazo topé sa mbote na musika na corporation mobimba ndenge tozara lisanga ndenge yemoko mobandisi alingaka. Alors tu as sa grandeur. Amen papa. Amen. Les sous le loto yambio plaisir nous allons libota mobimba za Rolanda monde entier sa grandeur spirituelle. Tous en joie makasi. Merci beaucoup. Alors, sa grandeur, eloko makasi nazo martelé siko ezali lelo soko moni bandimi ya liloba na nzambe partout dans le monde bimi libanda eke batomboki pona koyoka pona kolemba na ba comportement pe na bifinga finga oyo ba collègue na yo ba passer mususu bazo martelé na ba émission en tout moment po yo za mutu akimia. Kasi soki olali olamuki oyoki ke bandimba tomboki babimi na balabala et réaction na we uzani. Merci beaucoup pour la question. Na un programme et émission te. Salut tout d'abord ba onios ba Rolanda biso. Na bilingo nzamba pambola bango nyonso kola saila moko na moko. Il est vrai que l'église Lobananzambe c'est une église moko compliquée hein, selon ba mususu. Mais l'église moko na isengo makasi selon bateau bazo comprendre mais c'est compliqué ndenge ba komi na Daniel qu'aucun de méchants ne comprendra. Ba méchants ba comprendre te. Mais on a écrit ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc plaisir ça makasi ceux bazo s'opposer bazali parce que les arbres fait réel ezaki dans existence à Noé. Noé attend bando sala masuwa. Mais l'église ezalaki ba prédicateur bazalaki ba prophète bazalaki azaki na ba moquerie ba injure ba insulte sotali film à Noé mais ce qui muto ya moya lelo akoshi potete parce que tant ba no beta même na c'était na marteau koto na se ba tondi ba zo sa moquer mais ce n'est que normal parce que moni électricité pour ça na esika neutre ezali positif ezali, négatif ezali. Ce n'est que normal. Donc, les ascendés dans 3 temps, 3 étapes. Bamusu bazaba ponami, bamusu baza kutu na etina moka kolinga makamanzambe ya solote, bamusu balinga makamanzambe mewo ya lukuta. Donc, batonio sona ba okene kaka nzela moko nzambe entre temps, ba yebite ke esika tozo kene za nini, esika tote za nini. Voilà, ce qui le bandi batombo c'est comme déjà négatif parce que liloba za tolanda nde positif. Positivité na biso sengeleza la ka positif ata ba fingi mais réponse na biso uteke pana nkolo. Ngana seka mingi so mutado finga na zarape tina ya ko répondre te na zarape tina ko répliquer te parce que réplique ba se pelation na zolo ba mingi wana nde kolo moya chati exactement sona vandi mutazo takine bien azo finga sona lobité ça très dangereux mais sona pesa kama ba po bato ba comprendre parce que na bo ba considérer lo ba comme si église mabima wana bango po bazo mikosa gloire à Dieu talent de na tournée pastorale n'Angola mande kona biso ba bangolais pe zaka bangolais te bazana kate yomoko monto ambi bat combien na ba brésilien tozo yamba na bat bikolo ndenge tozo yamba mais en Angola moi je suis plus que content parce que bandaka na entrée à Lufu yomoko se sentir bandaka même na Songololo se sentir mais surtout tele mana banzela toutes les églises etikale mkena ba village amike dobo batemi la rango bazo nyokola nzoto ba nyokola makanisi na bongo pamba mais liloba ezali liloba ya nzambe o andimite ya zambu sai na nzambe te. C'est vrai que bateau baza na makambo ya mukili bakondi ma église ote bope baza na misala ya bisimba ya bakis bakufinga église ndenge balingi ndenge bamuna bakotakene comme si une mauvaise église
mais ils doivent savoir que l'époque où ils ont marqué, un jour l'histoire que vous allez marquer dans mon kill. Pour comprendre ce que nous avons comme réalité divine, comme vérité. Vérité s'est éclatée dans le monde. Finga, Tuka, Zamba Pambola. Sa grandeur spirituelle, tant que bande kona mususu, ba collègue non mususu, bazali ko loba ke église lo bananzambe to prophète konde azana apostasie. Réaction nos abonnés. Pour otikala ko lobelo ko te olinga même pas ko lobeli kambongo. C'est que na matele ka chi écrit mo côté. Modal lo ba apostasie atam do la mili mo nyonso sambo. Pour esprit apostasie yango base à vie spiritualité, c'est vrai que l'apostasie existe bel et bien. Na bateau yo ba zo sailanda me ba simba simba. Ils voient pas que ce sont eux. Oh baza na makambo belé pour ate ya fo ba cérémonie aux ana ngo inutile aux ana bible te mais ba la liturgie aux ana bible oyo nano kuto église moko zongote ah mokidi so ba pesa merci ne fils que liturgie oyo aux ana apocalypse 19 ça vaut quand même la peine mutaza mayele bon talande mboka to tambula nde bato baza mayele bazozala averti pe ba Holanda le sambo donc na iloba kan sakreza na esprit apostasie mawana ye peut-être yende parce que nakoba ndoswana kana mutu na bilingité moi qui suis serviteur de Dieu na finga moninga na télévision pour ba mona que nanga na osala Satan non ko finga na ko takini moninga na télévision tout d'abord ça sala Satan so na za na moni mutu azana erreur ngana okende na ye na okende pena na ko sola na ye na ko yebisa tika boy erreur ya mutu na ko bando tandula kango na télévision te na mona ka basal musu bazaka ba frère moko za quelque part ba lobi boye nzamba lobi bono wana za ba aventure sengeli ko kende kutana na mutu via mutu ayoka ka via mutu yemoko pote azala pe mayele pe sa mutu conseil le bato pe sa bato conseil sans le savoir sans même que le ba même la télévision. Et puis, même l'église, il y a le monde entier, tant de tambola partout dans le pays. Na lokeli bandimi na télévision te. Ba école, tant bater ba université. Ba sala ka ba étude na ba cours na bongo universitaire na télévision te. Cours universitaire que nous coûtons ba bombango izana ba homme, izana ba campus, izana ba institut supérieur, izana ba donc ba cha concession mobimba batonga banda kona mais pourquoi bachaki ba enseignement nyos ya ba étude na ba télévision te. Ce que je pourrais demander à mes confrères pasteurs côté à la télévision ba mona ko za un grand prédicateur na télévision tozo ko minyo ko la tozo minyo ko la nzoto pamba enseignement ya ndambe bachaka ngo libanda pamba te eza enseignement eleki même na ba université eza ya kubomba ya kosakola moto azan nele munandam de loin yembo un jour ko ya ko découvrir ce qu'ezali mais ya ko banda ko bimsa na télévision pour butabi matel très spécial ma eza ko minyo ko la nzoto. Je dirais à mes confrères, au moni bino na bino ba passer, bolo banaka na télévision, yo lo ba ke hôtel kinganda ayebi mosalate. Tout d'abord, aux ko la nzoto parce que aux sale le diable, vous servez le diable en ce moment-là. Mais moi, j'ai toujours donné la valeur à tous mes confrères. Votre talent d'être au temple à Mboko, va passer à Libanda, va inviter Bande Gonabiso et Alliance que je tiens à remercier. La fois passée, c'était Bande Gonabiso Oueza. Je tiens à remercier donc, agradecer au Deus esta mort. Donc, Eza et Sengomakas va passer à Libanda. Puis, Baya Bamona culte na Iloba. Ndenka il est na Gilles 7, na Sainte-Thérèse. Ndenge pe aweleka wa sans que tout ça la démarche, sans que tout yokanda tout arrangé. Mais talaba ndeko na biso ba baza va passer bazo yo moko tang ba opesa moi ba dire na bango batamayele ba comprendre makambo to sanango c'est la meilleure voie. Oh bah on comprend dans côté peut-être faut baser voilà peut-être batumoko bazo se distraire distraction la vie spirituelle les akabienté batumingi bazo se distraire ma casse pour batagner iloba mais moi je connais valeur le samona zanango nako se défendre était mingi babakaso na ke ba muntu musuba zwaka avocat
ce que nous provoquons na télévision ils appellent avocat mais alors avocat baye pour nous défendre nini na musala nini. Moi je peux prendre tout même donc 100 000 avocats pour na makamé na makambo batumbula ngana ko avocat tenzam nanga azali yinde mutatindi message yinde mutako défendre mutako loba mingi balabaka ke na église d'ici là beaucoup disaient tout le chaîne de télévision. Moi je peux même demain que son chaîne de télévision mingi bakansa église le bana mbongo pona son chaîne T. On peut le faire même tout de suite là la semaine prochaine on a une chaîne ayaka ko proposer ngana ya ko kabela. J'ai toujours dit non. Masolo na ye na ngweza chaîne télévision te pour ça na chaîne na ko takine baninga kwa bon na takine baninga la télévision. Je suis pas là pour taquiner mes confrères. Ça va te bunda muke tonde to kutana ka to solaka. Mais moi je suis tellement prière pour baninga musuba sa nandam ba ya kape to kutana ka to tali to soli makambo. Eza lula ba bandeko bakutane ba olia bilei ensemble ba kenolia na terrain na stade teke biso to kutana na bolingo na biso to yeko cha ba sa na biso na stade ba to ba mona ke to olia biloko kolia. Donc voilà ce qui va te finir l'église le babo na yebsa bani basilika kutute mais baluka batandenge na bateya bango po baza bana mike mutaza mwana muka comprendre makambo ba écriture sainte ezalula bo bazo comprendre ba écriture sainte d'une manière satanique bazali bo bazo comprendre écriture sainte bible o kaka d'une manière spirituelle baza muke gloire à Dieu bandimi baza baza mieux avertis, les plus avertis dans le monde. Parce que l'époque, remerciement, un jour, il faut remercier. Parce que c'est toujours de ces valeurs côté Mboka. Bien que découvrir l'originalité à péché Adam Ève. Baoboya, Baowangana, Badofinga, mais le chien aboie, la caravane passe. Et ça découvert. Pour découvrir liturgie, l'originalité de péché Adam Ève. Cantique au Nyo Sona Biba, comment des années. Nan bimate tana musali moko ah sombo kana biso ba reconnaître na ba pasteur mais moi je suis content pour l'église autochtone que j'ai jamais connu ngana kombo ke ba église autochtone ezalaka na mukilo na yeba ki angote na yiko yeba ngoka na Sainte Thérèse gloire à Dieu bazo reconnaître comment et chaque année et n'a peut savoir combien je n'ai rien donné n'a pas ça qu'elle aurait une maison reconnue. Et puis, en Angola, voire même. Et où tu es à Sainte-Thérèse, et il peut même dans le stade, on a Luanda, mais moi, je serais plus que content. Jusque tant qu'on va dans le Mukilo, Ata Bafinga, Ata Batuka, Ata Bachola. Et c'est que Nkola Akidishi Makambo Kitoko. Durante o culto no estádio dos Coqueiros, ele não falou da glória dele pessoal. Na deroulement ya kilti ya kuna na Coqueiros, alobaki pona glória na ye individualité. Ele disse ao povo que adora Deus que lhe enviou. Ye alobi pa peuple que bo tosa pe bo ndibanzambe. É o único salvador da humanidade. Unique salvador de mobikisi ya humanité. Durante o culto, na deroulement aquilo, ele falou fundamentalmente da vontade de Deus no corpo dele. Ye alobaki volonté nzambe kati na nzoto. E eu compreendi que o Salmo 24, Psalme 24, versículo 7, verset 7 até o versículo 10, essa é a porta do povo de Deus. Yende porte ya peuple de Dieu. Essa é a porta do povo de Deus para ir na eternidade, na cidade santa. Eu vi a melodia sobre a cidade santa. Não é porque é estranho, mas não é fácil ele traduzir a mensagem da cidade santa numa melodia. Salmo 24. Psalme 24. A porta. A cabeça. Mutu. Entrada para a eternidade. A voz do profeta. É esse objetivo que fez acreditar sobre a chegada dele a Angola. Bem, tanto o profeta Conde Dominique é um homem extraordinário. É um homem que Deus levantou a nível da África e o mundo. Então somos uma família. E essa união
busangani oyo vai proporcionar que a Igreja Palavra de Deus ekosala ke Église liloba na Nzambe palavra de Deus possa contribuir contribuer para a nossa nação, para a nação para a nação congolesa para a nação e congolesa também para a África. para a África. É uma pessoa que tem pureza no coração. Aza mutu moko oyo aza na pirite kati na motema na E sabe aquilo que está a fazer. pe ayebi oyo ye azosala. Ele está a se deixar guiar pelo Espírito Santo, Aza komitika molimo na Nzambe tambusa ye pela sabedoria de Deus. na boyebi ya E eu ainda sei que Deus vai abrir mais outras portas. epi naza convaincu ke Nzambe akofongola kutu susu baporte ebele. Por isso que eu pessoalmente Yango wana ngai moko me predispus a andar com ele. na mi sacrifier kotambola. Então eu e Deus que me enviou aqui, foi Deus que me enviou nessa terra. Nzambe pe mutu atindi yawo. Eu aceitei a consagração Ye como bispo andimaki consagration na ye tanke bishop para poder entrar em toda a esfera do mundo. mpona koyeba kokota na bakwen nyonso ya mokili. Quando o Espírito de Deus está em ti, Soki molimo na Nzambe eza kati na yo não há dúvida de poder encontrar outra pessoa de Deus. eza diferente oyeba koconfirme ke oyo aza mutu na Nzambe. E esse encontro com o profeta Conde, Rencontre Dominique. oyo ngai na prophète Conde Paul Dominique, Deus lhe deu o domínio da África e lhe deu também o domínio do Congo. Nzambe apesaki ye kodomine Afrique pe Congo en particulier. O povo congolês Peuple congolais deve obedecer fo batosa o profeta Conde Dominique. prophète Conde Paul Dominique. Não interessa ser presidente, ser primeiro-ministro, deve obediência, porque ele tem Deus consigo. Eza kutu te ke azala président azala ministre fo kotosa po prophète Conde aza na pouvoir ya Nzambe. Há vários dons dentro do Espírito Santo. Bado eza ebele kati na molimo E Deus opera a sua maneira e não a maneira do homem. be Nzambe asalaka lolenge na ye me lolenge. Leva sempre muito tempo para o povo poder compreender que o trabalho que ele está a fazer é trabalho de Deus. Eliaka nde ta mutu a comprendre ke musala prophète Conde azosala eza musala ya Nzambe. E nos últimos tempos, Deus havia de enviar os seus profetas, apóstolos. Ele está enviando em na todo mundo. mikolo ya suka Nzambe atindaki bapotre na po baprofete. E o profeta Conde Dominique é um homem, que eu estou a dizer, é um homem de Deus. Profeta Conde Paul Dominique ngai nalobi nazongeli yango ke aza mutu na Nzambe. Eu não estou a falar por ele estar aqui presente. Nalobi yango te po ndenge namoni ye pembeni apo. Mesmo na ausência, eu defendo. Ata na absence na ye ngai na defendraka ye. Por isso não tenho dúvida de caminhar junto, Na yango naza kutu na tembe te ya kotambola na ye elo. porque ele vai ajudar nações. Po ye akosalisa mabota. Se Deus não estivesse com ele, Soki Nzambe azalaki na ye te, a obra não ia andar tanto, espalhar pelo mundo fora. mosala na ye elingaki etambola na mokili mobimba te. Se hoje espalhou, Lelo soki etamboli e é porque Deus está com ele. po Nzambe aza Eu kati na ye. conheço quando há manifestação de Deus, eu conheço. Ngai nayebi kan ke manifestation ya molimo ya Se Nzambe. ele não fosse puro, Ye soki azalaki mesmo pili eu te, não estaria com ele assim bem. ngai kutu nalingaki napusa na ne Porque ata eu pembeni ia boye. logo detectar no primeiro momento. Ngai kaka na primeiro moment nalingaki namona ye. Porque na não há comprendre. pessoas que vêm perto de mim que eu não sei quem é a pessoa. Po eza pe na mutu apusanaka pembeni na ngai te nazanga koyeba koidentifie ye. Com ele, o Congo ainda vai ver muita coisa. Na ye Congo ekomona kutu babikamo ebele. O Congo vai crescer muito, vai desenvolver muito. Congo ekokola makasi pe ekodevelope. Devagar e bem. Malem malem. oyo mpenza bato bakocomprendre yango bazwaka na kimia mbala moko mpe bakozala toujours kozala bato ya non violence mais bato ya kimia parce que dans cette église on enseigne que la paix na paix oyo toza nango en tant que paix banominaki nga ministre universel pour la paix j'ai même pas connu ce nom ndenge oyo bapesaki nga titre wana bazalaki gloire à Dieu kolo asalelaki bango nazoyebisa baninga na bapaster bobanda loba na koswana na batélévision alo toteya nini quand je prends un micro mpo naloba natakine moninga nanga na télévision na bachaîne na baémission je suis pas là wana nayosalela Nzambe te nakomi lobela mbala moko oui aujourd'hui je servis le diable parce que le diable mosala na ye kotungisa moninga konyokola moninga kofinga moninga me Nzambe mosala na ye kaka mwa baconseil
parce que conseil c'est nécessaire so mon mutana erreur wana libunga mais mingi ba taxi na ndeko na bino la magicien na oseka be oseka parce que makambo ngala zui nebita un jour même les petits enfants au bazana mambumba ko loba makambo avec beaucoup d'énergie. Merci sa grandeur spirituelle. Question et puis le bank ça monde entier sa grandeur spirituelle mais tout na ba pasteur ebele ba collègue no ebele pe bandeko ebele ba benga ko magicien ezali par rapport il y a coton di saka ba stade to yebi na mokili mobimba pona ko sala événement activité biso to tangi na kelasi il faut que ça la organisation ko sala ba publicité ko tia ba banderole ko tia ba affiche. Mais sa grandeur spirituelle, prophète Kondé Polo Dominique, stade des martyrs na RDC et Tondaka sans publicité, sans banderole, sans affiche. Toye du sous Angola, Angola mboka mopaya. Mais Angola est un stade, il y a 12 000 fidèles, 12 000 personnes, et on ici plus de 30 000 personnes, Tina Libanda, sans publicité, sans banderole. Il y a un bateau bayara banzoi. To ezal batu bakufa ba c'est quoi ka otonné yango les autres troublés mokili l'homme de Dieu partout dans le monde batu na question secret ya prophète Kondé ezalaka nini pour na tondi sabatu na ba stade au nyoswana quand on s'est stade mais avant même le béton de stade il y a aussi des gens il y a aussi des pasteurs que je connais que j'ai beaucoup suivi à un certain moment bah on s'appelle ba stade na kotanga en passant tout simplement na mona ba mission et à rencontre na stade à Coutino hein Coutino nan 100 jours mais baton de saka eza bolingo na nzambe kaka donc mingi balbaka bon pona autant ça stade faut ba acrobatie ba cérémonie ko kende ngomba moi jamais été na kende kutu na ngomba te déjà le baké jate que bozala période moko na ngomba bien à Jérusalem bon de l'Ouganda même place aux aliments même nanda ko 50 kolonkola ko yoka donc na sala kapena no kena retraite ko se retirer non na zaka na bolingo kaka bolingo na o ko la peskat nanga mutakuta nanga to seki bolingo wana ba patmingi ba bazo bateke puissance nzambe za na bolingo ya na kokosa batute mena bolingo batu bazo tala ba jike oyo ndeto tala na eza bolingo na nzambe bolingo ya ko bamba ezali bolingo ya mokili ezali na intérêt quelconque na luka pona kosa batu po batonda ba pesa ngambongo voilà bolingo ya Satan. Donc, si mais quelque chose derrière. Vous savez, vous avez une expérience. Vous avez été avec beaucoup de pasteurs, vous connaissez. Mais vous avez Jiro moboni ke na ola bumunase ou bien na itoko bien na jeûner pour na aucun stade na mukolo moko te bien na bimina no quelque part na bombani na non donc ko se kaka kan ko la pesa kat nanga pas va comprendre que yango nde usala misala te sa grande réponse on est CP ici batouté pour reconnaître ba collègue nao oui bien sûr mais bon bazora temps il a préparé ba fiche ba émission ba banderole ba lilo bananzambe tout malamoko boye stade tondi malamoko botina braza mutepesa mana lolenge kola saila ka selon kolonde ajo opérer na kat na mutso alingi mutwana nzamba na bat na nzamba na miracle omonia ngara mona ka mystère na ndam do sana telemil bosa mai na utala matière yo mai nzamba ajuila ki ngo ndengeneni alors tant on atala ka voilà mystère andam donc ndam pas ça la mayo rivière mai oh est-ce que ça la qui ba cérémonie ndam pas ça la mon peuple toujours vivre dans Goboy est-ce que ça la cérémonie je demanderais tout simplement na ba confrère que mystère ndam zakana ba acrobatie et belleté et zakana ba cérémonie et belleté bon mon a même je suis dans ba big sabata bika ta foi ta sauvé lève-toi et marche yango nde sale ma église nkola bakasana kondim mais batumi bakasaka bato babika na église okana ji non même kota la pamba même kokuta na pamba même mbote pamba même lisolo pamba même moi le sambo kaka ke kondimano ebikiso ko la sala misala belé mais to zakana posa ko lakisa ba témoignage sur la télévision te pour no kite to tungisa baninga j'admire baninga pe baton sa ba stade bazali baba kaka tike ngaka kondi mutaton sa ba stade non
nakoko mi kumbisa pona ndenge wana te po lero nakotondisa viendra pa un jour mutu muso akoya kotondisa bosiku ntango mutu muso akoya kotondisa nakoloba nini nakoloba kaka ngai no suis pas là mpona komivante ndo naremesaka nkolo bokei kaka boye manifestation ekozala semaine oyo ezoya bokoti kaka bato bayeba tondisi opesi bango na eloko te ofuteli bango na mbongo ya tike te mpe yo mosuku tozwaka na babisu te e bato mosusu bakanisa bandima iloba baza bapauvre kozala baceremonie wana na stade so tovi na bandimi nyonso boya na mituka donc bandimi baolanda système ya ndenge babaka tel père tel fils kokende olakisa babien matériel babien matériel totika yango lelo se baeglise mosusu basala exposition ya mituka batandisi mituka bamona question de riche non jésus alobaki bowela richesse ya mokili te ma wana bariche bokolakisa mpenza botondisi mituka bien botondisi babiso oui peut-être babiso oluwaka mwa ndampo ezongisa bandimi na ndako mais esengo na ngai omona babiso ezali me bandimi bazokende makolo meme na ngai moko nalinga soki bandeko na biso bo bakengelanga soki balingaka meme na ngai moko namona bandimi bazonga na makolo ngai moko mpe nazongi na makolo mais kala na bando ozala mosako depuis 1981 na bando otambola na makolo na bando okende na église na makolo yadi mpo na bando ozonga de sayo ti rigini na bimisumu na makolo mais nauti culte donc na conjugaki befort mpona yeba kolinga nzambe na nga donc kolinga nzambe so olingi ye nzambe mpe akolinga o makasi mais kozala violent eza kolinga satan mpe akosala mpe na violence oyo eza nango mpo bando koaplike mpe yango na bandimi bakokota na violence mais mpo na ngai esengo na nga ti na bandi mosala na nzambe ntina lelo bamerveille bamystère misala minene ezosama mboka nyonso kaka mboka moko te misala minene nazosenga kutu na peut-être bandeko na biso église autochtone 565 basi bacomprendre basegenaka te mpona kondima ke valeur véritable église yango mpe bakorompaka bango te na difra napesaka bandeko wana te yo moko vivre na lwane na bandeko wana bapasi oyo bayaki nayebi kutu na motu moko te nayebi meme na reverando bakombo kutu na obosana donc nayebi kutu na bakombo te mais kaka komonana le même jour na ndenge ya komonana le même jour ndenge tozoya wana wije tokuti na saorim botala bino moko na bandeko bapase bayaka sauf peut-être bandeko na ngai ya réveil baza kosala ya des fois lokola mwa ironie mais nayebisaka message na nga ntina kokufa na bandelo baka kaka bandeko boza na ndeko ya pasteur aza apôtre aza prophète surtout bato babengama baprophète message oyo tozwi na liloba baprophète bacomprendre yango so bacomprendre yango te nayebi te soki baza véritable prophète po prophète amonaka moninga na ye prophète mpe akwa bon kosous-estime valeur ya nzambe donc nakoloba ke na mikumisi te mais ce qu'on a entre notre main je peux pas dire entre mes mains oyo toza nango na église oyo ekobikisa mokili mobimba mpe mokili mobimba bakosepela ebi nzembo moko nazwaka ntango nazalaki na église moko na banda kosambela mabota nyonso bakosepela mwinda ya bomoi eye na mokili na bato nyonso bayambi ye akomonisa bango mboka na tata na lola tanisela biso pole na yo lakisa biso boboto na yo kitisela biso nguya na yo tokobelelaka abatata tanisela biso pole na yo kisela biso nguya na yo nayebi te so bato bakocomprendre donc pe deuxième mawa na batuki mpe batioli ya molimo mosantu ntango nano basilaki nye na eleko oyo moto ekokita kozikisa mpe mawa na batuki mpe batioli ya molimo mosantu ntango nano basilaki nye na eleko oyo moto ekokita kozikisa
mawa mingi na bato ya mokili miso ezali nde bakomona te mpe matoi kasi bakoyoka te mpe mitema na bango eyambise mabe bato baanalize makambo nyonso wana eyaki banda nzembo oyo depuis 1992 nde nzembo eyaki mais bato bakomprenaka te nga mpe nakomprenaki te nakanisaki mpo na message antique or ezalaki mpo na message antique te message ancienne te ezalaki message oyo nkolo abongisaki nouvelle ntango nandimelaki na 1981 naya koyeba valeur ya église spirituelle un mois après un mois ya kondimela na nga parce que na boya kosambela banda à un certain moment j'ai vite compris qu'il y a beaucoup ya mwa baventure na bisambeli na bapashe tondimaka mpe soki osala mpe baventure tondimaka mpo tokosaka peuple de Dieu te nafingi bato te nazoloba kaka mpe me nzembo oyo nazwaki banda kuna ngai nayambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpiko te kino suka na nazwa bomoi bwanseko ngai nayambi liloba ya sembo nakoki kozonga nsima te nakoyika mpiko te kino suka nazwa bomoi bwanseko ngai atondi nesengo mpo na ndimeli nkolo alongoli ngai na molili apesi ngai molimo mosantu aleluya nkembo tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki masiya tala nkolo atindeli biso liloba oyo ya sembo kasi mokili ezali koboya yango ndenge baboyaki masiya me banzembo nyonso ntango ebimaki na banokanisa mpona message antique. Mais je ne savais pas qu'il y aura un autre message, un message spécial. Message dans l'église de Banandam, au discuter, découverte l'originalité du péché dans Ève. Attends, il y a un peu de prix pour un côté, mais l'icolo, et c'est bon qui s'appelle prix Makashi. Attends, Tombok, attends, Syrique. Message, l'originalité du péché dans Ève, qu'on le veuille ou pas, mes frères. J'espère que la Bible, ils voient, ils comprennent les messages. Ce qu'il y a peut-être va comprendre rapidement. Mais ce qu'il y a va comprendre rapidement. Mais dans la salle qui est bimikaka, na mutuka pampamba mutumoko azangitina, yangwana bazo sous-estimer yango. Mais malheur à ceux qui sont en train de sous-estimer ce message est outil fraîchement et pas dans colo. Et puis c'est ce qu'il y a un cantique nouveau, la ville sainte, le cantique que seul Jésus avait chanté, mais dans Moïse a yembaki, mais Batonos a yembaki en côté, 7e trompette, cantique de racheter, hymne de confiance en Dieu. Ah, mes frères. Naza fier atamu kona kufatana kufilelo pour moi surtout on a kufa pour battre ba seka trop mais mingi ba kumbina bozela bo préparer ba fête mais likolo vous en sengo parce que ma école a perception na mokili c'est un message divin nako imposer bat na force kate kinanganga ke bondi mela misise bi na kingo non c'est un message roya malembe zo kitaka na malembe But bakanisa koya ndam na mokele koya na mo pepe makasi. C'est bien. But base l'enlèvement. Selon l'entendement ya Bible, enlèvement ko za la tempête moko, mo pepe moko ndenge zo buka bandako na Amerique ko buka pe tomboli mutaba o bazaba pona me maté dikolo. Mais ils ont pensé charnel. L'enlèvement tant que s'opérer bat bazo rêver. Mais
c'est en train d'être opératif. Donc, ils sont en pleine exécution. C'est en train d'agir. C'est la terre que mon pépé koya. Battant la Bible tango. Ban Israël bamnoze la komona nkolo bakanisa kayana mon pépé makasi. Bakanisa kayana na mon pépé ya batu ba mona. Donc selon bato enlèvement ko la trompette bimina likolo ange ba bimina ma patana ba beti ba trompette. Oh, mais septième trompette c'est beti telibota. Et c'est beti na kimia na pété septième trompette. Souvent là ba kelelo ko ya ko beta po ba yemba tango Yesu akoya kelelo ko beta palala mais et trompette zo beta ma. Michel Nzambe zo ko c'est ko kisami. Ta ba kosimte. Ce que je peux changer minute costume, minute seconde costume, nanatina na biloko anate parce que ce que peut ça donc la extravagance. Dieu n'a jamais aimé l'extravagance. Extravagance, c'est ce que je peux dire ça. Voilà, c'est lui là. Non, c'est l'extravagance. Et Nzamba lingana biloko makamboza sensationnalisme était. Donc, bloc sensationnel. Donc, pour mon que Moutazana, on se fait ganga. Même pour Moutazala, pour mon azoté un message divin, il faut kangane longina, mais si c'est bimana, va traîner long. Non. Nzamba Azarana Makamu, ne pété, voilà. On attend la Zaki qu'on a un film à Jésus. Si on a un film à Jésus, na bimina, na ciné. Zela na posa kulela na kangina miso so batuta mutuka batuta parce que ndenge basa na Nzamba batala nano maître notre maître comment il parlait comment il s'exprimait na kimia mais ça qui na baba frete et ça qui na microté na sepelaka na modèle bande wana biso ba catholique ba lobelaka na sepelaka et je suis fier parce que na considération pe bande wana biso catholique ba sali ponanga. Un jour, na cardinal, c'était pour moi une grande journée, hein, à ce que je peux dire. Na tenu saluer cardinal, son excellence, cardinal Mosengo Passigna. Il m'a reçu à bras ouverts. Tout cela que je ne peux pas dire, c'est qu'on a dû partager avec lui. Touro Pakola qui cardinal sortant, il y a Sika, il y a un nouveau, il y a son excellence Fridolin Ambongo que je tiens à saluer aussi. J'étais invité dans la considération de Natala, invitation que j'ai invité dans le Vatican. Malgré tout, je n'avais même pas répondu parce que tant Nazaki Soukou, j'avais directement promis Angola que date mais oh on a invitation mais malgré tout il y avait qu'une seule invitation que je tiens à demander excuse na bande konangai na le pape vraiment na nonce apostolique na biso zana Congo vraiment que Dieu le bénisse Nzamba pambola bande kona biso wana. J'étais aussi invité na tenir remercier bande konanga ya église Kimbangus son éminence monsieur Kimbangu Simon Kimbangu Kiangane parce que invitation considération bah c'est une invitation wana ils avaient besoin que moi-même je puisse me présenter. Malheureusement, il y a que brusquement, c'est difficile pour ceux qui ont invité sans que un mois avant, c'est un peu compliqué parce que nous avons un calendrier bien canalisé. Je dis envoyer mes collaborateurs qui étaient allés me représenter, Bayamba Kibango à bras ouverts, l'église Kimbango. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Et tu as souvenir parce que c'est honneur mon nan bande konde Bayamba Kibango. Un jour, moi-même, ça serait le mieux possible pour na répondre directement parce que na senga yeba excuse considération na sur deux grandes églises munde to sakana bande konanga ya musulman islam sonatali considération de konanga et mukonzi imam ba chaka na katnanga
ponanga na solina bango na sisi na kena ndako na mitunaka. Et c'est vrai, c'est moi ou bien une autre personne va considérer boyena bande kunanga islam que je tiens à remercier. Vous savez que les sons tirés une na monaki pape François François akende que kutana bande ko orthodoxe akende kutana bande ko islam. Mais quel amour! Ce qu'amour qu'on a vu sur l'assemblée, pas cher, évangéliste, prophète, surtout prophète, bino batabazo koluka kolaka sa image en image à Jésus. Abando semble en église ya bande qu'on a vu ya bascribe à Kotaki na ba église bande qu'on a vu ba pharisien na ba temple na ba synagogue il allait de ça et là. Pour nous racheter baninga, qu'on fait comprendre baninga, c'est à tel point âge à 12 ans, à Tikala qui pour répondre na message na bango, na bituna na bango, mais voilà quel amour bazaki. Les soldats il y a nzambe pour nous la côté et pas batuzal ou la tata, alors sur la bana. Tata zakana masolo na bana ne konganga batu bazoyo ka monde donc ba voisin ne so bakoyo ka bana nyoso bana wana bazara na culture ya malamu te po baba nozalaka ndenge papa asalaka nde atonaka epa na bango ndenge angangelaka bango angalelaka karte bazoka mais bana oyo tata azalaka na mayele na mama bana basali erreur abengi bango asoli bango calmement lokola baninga na mongo moko akimia bana bazwaka affection ya mate wana na enseignement wana na éducation père je peux seulement bana ba comprendre que papa na biso a bien éduqué biso petolanda éducation wana donc je demanderai à nos confrères basal nzambe qu'on puisse changer le fils de Paul ya ko takene baninga po aucun na télévision telle salinga bo telle le binanga boy telle salle à terre kamabe il y a beaucoup de erreurs à ce qui concerne enseignement ya nzambe. Mais bolukanaka bopesanaka moi ba conseil ba comment la Bible so moninga no a salaire benga yen pemben pesa conseil à continuer berer benga deuxième fois pesa conseil à continuer berer troisième fois azo changer te au bengi ata deux personnes encore pemben na yo bameka ko pesa conseil mais on n'a pas dit que muto salaire au bimi même à salaire te qui l'inspecteur de l'autre, si toi qui juges un secteur d'autre, si tient debout, bien s'il tombe, car son maître a le pouvoir de l'affermir. Je le bote au Sanango, quand c'est une erreur, parce que Mingo Baokan c'est erreur, mais Tala Mukinde Bazoïkana. Natanga Bamboko Bazobenga, qui a implanté l'église, même dans Mboka, Afrique du Nord, Bazobenga. Prophète, quand est-ce que vous viendrez? Naïb Sabongo, mais tant. Place, boluka place, soboju place basali bazoya. Ezatas 10 pays en Afrique du Nord, pays arabes, pays islamiques. Ah, mais et ça a émotion. Ce qui bat mingi, je peux dire que au moment où tu as un nzembo moko tombaka, moi ça fait moko te akondi mama na libota na ye. Mais moi, j'ai déjà compris que l'Ilobeza a déjà accepté et pas bande konanga. Tala même awande to tatala nguma. Mais tant que tu termines, tu combines à Bambo, quand tu es en l'église, ça fait quand même du bien. Les gens que vous avez dans la télévision, vous avez publié, ni affiché, ni le côté banderole, mais ça fait quand même du bien. Donc, tout ça déjà accepté. L'île accepté 5 sur 5. Merci sa grandeur spirituelle. Kasi sa grandeur spirituelle na habité monde entier baza kolanda yo batu chaque jour bandimi asika bazali kokota pe kondimila kasi mituna pe pasi ya bande konabiso oyo baza na ignorance ba mituna kake pegi prophète Konde église lobana nzambe zali église ya malamu mais likamo ekolia misuni yango ndeka ke esala bande ko belé pasi. Est-ce que kola kolongole loko wana to ndenge nini to nini message nini to enseignement nini okopesa na ba oyo bandimeli déjà mais côté wana likambu ya péché ordinaire wana yango ne mwa kokoso sa grandeur spirituelle
Bo bazoni péché originel wana mawala bango. Parce que on peut demander na bande on a vu sur la Bible. Originalité à péché dans est valeur les anines jusqu'à aujourd'hui. Mais on est content. Est-ce qu'on doit changer l'idée divine? Non. On ne peut pas changer. Comment ça a été dans l'arche? Mais essaye d'amber ameka na arche yango ndeko kisam sikoyo. Tango kola ameka ki nowe na arche. Espèce nyonso a recréer surtout deux. Mais nyonso bima intact. Il y avait les tigres, les léopards, les lions, les panthères, nyonso carnivore nyonso mais ni soso moko etikalaki ya kolia mate ni ata antilope moko kelia makite nyonso babimaki intact nyonso ndenge bakomi na prière du peuple de batanga Esaïe 11 batanga temps messianique nkosi ya kolia matiti lokola ngombe bakoyokisa na pasité mais pourquoi message wana donc mwana ya munungi akosana ibulu na tupa bakotia loboko esika na nyoka bakoyokisa na pasité mais oh mokili so comprendre alors mais c'est onanga omoni bamboka nyonso ezozala enseigné bazamba banyama ebele omoni tanto toka na nzelo to na wish okuta banyama babomi bantilope basombo tout etondi esengonanga turo tauna lekina nzelo oyo na monika makemba na monika mayebo na moni mbala ba manok voilà pona ngako ya tauna ye na turo na moni ata isika ba oteka ni amate pesinga plaisir makasi esika nyonso lobe koma ka océan pembeni ba fleuve pembeni na Gabon na Angola yawa mais na Mbandaka Kisangani toke bumba lisala oh mais liloba ekoti na bamboko na pe bato bazondima pe baotika même wana bo bazoboya bakobima ba méchant na ko obligé te na obligé akutuna bandimi batika te tala to na mboko na bandimi baolia mayebo baolia farine baolbeta ngona ndenge alisana te koleka même na misuni tanto bomaka passer boza nano kotala boza na mama boy sa bandimi ke message péché dans Ève za lukuta ba passer bande konanga kombo prophète botia bandimi na erreur te message est tombé ata bondimité ata pembeni boyebisaka baninga na bino ke ton message divine eza kuti ya kobamba te ata ondimi yango lelo te préparez-vous pour accepter yango surtout nayebi po bo bataki na nga je le connais tous bo balukaka bomo inanga je connais tout le monde je peux dire tel mais c'est pas le moment je pourrais un jour avant même na longo na mukelo na lubi frère tel mais bato babunisaka pe liloboyo tala na vina ubasala ka boy nkolo ase fashaka mabe mukolo église atomboka ka mabe mes frères na kotomboka na ngate mais oyo asala likolo na se akana kanda mabeso zotaki na église sachez le bien pe ayaka pe abetaka nasi bamemaki bafoto na kana banganga moko boye mena butu babimilaki ba frappe bazwaki bayebaki tenana abanda kobeta bango pe babengi bamela bafoto boza biloko na bino domoni bambinga moko bayeko beta biso c'est impossible so to simbie biso to okufa Zambo a péché église oyo zoboya n'habite je peux pas imposer à tout le monde de croire parce que baza trois sortes à voix nocturne, voix mondaine et voix spirituelle. Bon baza na voix mondaine pendant ko gagner mbongo ba ndima église ote ba bando kanga ilongi ba bando finga konde continuer à kufinga pour moi j'ai toujours dit oya do finga abanda kabanda tongo ti 18 24 sur 24 48 heures finga kaka kolemba te même la télévision taquiner injurier dites ce que vous voulez mais le propriétaire de cette église viendra à vous vous demandez compte parce que azingakate basakana mais nazaka content nasenga peut-être nzambe blâmer pas mela boba utungisanga jamais au contraire nasenga quand le pardonner limisa batinyo ba utungisanga boy ba fingaka
L'église batinda bato, bazo financer bato bakenetina ba mission bafinga. Continuez. Bon quand même ba millions d'euros de dollars ba pesa na ba télévision bafinga du matin au soir. Oh balembakate dans toutes les chaînes. Je viendrai même pas me fâcher na ko yebsa te kingan pourquoi zo sala boy. Propriétaire église oyo azaka na porte. Tibo finga kazako tal azako yoka. Namona kana talaka. Même si monsieur Natala Kago est le Liloba. Si tu vas baloba direct J, au baloba direct originalité à péché dans Ève, que ton salaire rare. Ah, Nassin Zembotembaka. Ya umema kinga nangomba molayi maimaka sebi maki katina mabele mingi bako monangai bakoloba ete ye abungizela kolobate lakanga nako kumisa yotata kino sukana mbomo inanga nako kumisa yonkolo kino sukana liwa nanga eyawe nzambena ngatala yokamawa pasiye lekingai enkolo eyawe nzambena ngatala yokamawa kotuka melekingai enkolo nzembo ebimaki na 50 bandiminano ba une église yote pe dabi yitango yemba maki batu bazana nanu kutu na 10 te to bandoza la kiti salon oy ezaka ya rond ya courbe to la passer mususu bandota na yolo azaki na réveil passer mususu na ngaba baye na de fidèle to tonde sikita devant tobia to tonde si Bercy tanto bandi pe moi bibonga mi balé mi chat bande musu banduta lemba so baye moi bibonga mi chat mi ne tonde na simakita divan ya ron oya kala wana do bia lelo Bercy tondi wana nzembo ikiti bandi mi 10 eya wenza mbena ngai yo kamela maloba ya ngai mwana na yo nakokumisa yo eya wenza mbena bomoy yo zali nangu ya misala nakokamwa mozali sinanga nzembwana nasinde ko moko azaki musakoli moko quelque part tanga yoka nzembo yo wana bandimi bazana no 10 di bandimi nzembo ebimaki première chanson ebimaki na église pour elakisa bato ke mingi baokanisa na bungi nzela mais twana nzela nako se vante te mais un jour nebte so bazela mukolo na kufa nde bandima ngai j'admire mes autorités tout d'abord à pays bandima ko pesanga personnalité juridique. J'étais à remercier toutes les autorités, présidence, Parlement, Sénat, député, vraiment. Parce que à quoi bon, quand on passe bandima dans la personnalité juridique, bien sûr que pour les qui combat ma casse, même dans le régime sortant, même dans le régime côté, bon, c'est vrai que mingi ba quand ça naza tel côté ou tel côté, moi je suis un prophète, naza toujours au milieu. Toute autorité vient de Dieu. Naye pona otosa ba autorité pour ba pesa ki Jésus Fiji atali ba c'est onini onani ya kaisara nzam donc pona nga ba autorité nalinga otosa ba autorité mais tout si y a un problème ceux qui moyen na kuta na kana pesa moi ba conseil américain ata ya conseil ya minen mais na makampona la public qui na pesa conseil kuna ou bien kuna te. J'admire toutes les autorités, toutes mes autorités. Il y a un pays parce que nakolo baké bazo rejeter ngaten. Bien sûr que même pour na produit zo bigi sabatu mingi au sujet du J parce que ça produit beaucoup compliqué. Mais pour nzambe ça compliqué te pour zo pesa mabota et pas na batu.
Comment moi si abotaka te ayebite ka robota abotaka te 10 ans 20 ans jiji na mukolo robanda ji ya pétrole na mwana pe banditi mukolo mwana robota mélange ya pétrole mukile ba ko lobake ji ezo pesa même bana na muto abotaka te mais aji mwana mais azo mela kwaya ka na jemite ti mukolo robota na mukolo kushima ba maman ba mélange ya pétrole ceux qui disent que ji est toxique mais pas yebite que nzamba mystère Michel Nzambe est insondable. Artiste bazoya mingi na remercier nkolo ndeye artiste bazoya mingi. Mena benga bango tena sala ka campagne ya artiste bayate po artiste pe bazaka pe ya fois baye lobby pe batiki na bango. Baza pe na raison pe batika ka pe ata batiki me bazaka na iloba babenga prophète na bosani tena zaka na iloba. Sa grandeur spirituelle, l'artiste et comédienne Pepela a fait ça pour grâce à J pour révéler il y a Abika Kinamba Sumba Subik Saki et puis oui, je peux pas dire tout simplement que grâce à J, gloire à Dieu, mention na remercier pe na ancienne première dame qui l'a aussi accompagné dans les soins médicaux. Je peux pas dire directement que Kaka J m'était sauvé, bien sûr que mba soso zanango prière mais plaît et aussi dans la prière pour les anabisa et même déjà ba infection faut que l'on a soins médicaux pour na kati matière wana ba biloko wana nyos ba tchaka po tungisa mutu et si de longwa na ba soins na prière na ji bien sûr pour moi na tenir remercier ko le kakuto nyos parce que biso to bandaki na moyen de bord ya mukito sakanango l'ancienne première l'a pris en charge, c'est bon. Pour moi, je suis tellement content. Mais le bico kake zo pesa ma. Eza produit moko apesi na pongi. Akita que escalier, écoutez-moi bien. L'escalier pa benginga yaka. Batu bangi ba vivre na zuango na chana caméra, li solo nzambe na ndeko na bino konde bien ndenge nini. Peut-être na senga ipana kola a reprendre ndoto wana to filmer, to lakisa. Mais c'est impossible. Pe ezakaka citron na bazomona na o bazotanga matière nocive, pétrole, mais ça sauve beaucoup de maladies. Bakondi masoki na kufi un jour bien degani. On a ba titre mu ba papier mingi ko bima bien comment. Mais honneur et salimina sorti à véritable parole divine et qu'on peut s'appeler Afrique valeur hein parce que bamdele baza bien hein. On a inventé l'eau, on a appuyé, on a encouragé, mais liturgie tout d'abord, du début à la fin, il y a culte, mais ça, invention. Découverte, il y a un cantique, il y a un mot, il y a un commis même dans l'Apocalypse 14, ce n'est pas donné à tout le monde à apprendre le cantique. On m'a emmené au ciel. Gloire à Dieu, tant que la aux pas même à l'école. Moi, je suis un peu mais je beaucoup de taquiner na binom. Mais ça vaut quand même la peine, hein, dit maman. Mais ça citron karaté na pétrole karaté. Le sambo oyebima onko la pesa na ndenga kita na escalier wana. Moi prière wana elongo la kana matière nyos ba mona nocif. Elongo la pe mutabmeli même ba boyi na ba pito batu mingi bayaka na matete. Ba boyi na hospital ba bimisi. Ba yebisi bande boko na zela liwana ndako. Pe aye moribond. Pe ameli jide jour à télémi. Marqué bino pe bat bokanga ba image mutu musuba memaki na mutu ba mema ko mema mukola yaki ko yeb sanga ke prophète nga o yebinga ozo reconnaître nga na albité oh menga ba memaki mukolo wana moribond ebite image wana bochaka ngo wapi ambuta mutu munene bo muko bo avana yana ngola ma yake mo ke nga inde ba memaki wana o monaki ke etikale mukaka tapema mais ba image wana bobo mbela ka baninga te po ba mona marqué ba kondima karate parce que balobi eza na matière et à pétrole mais ba ebite kola a changer ka na prière ngo na modèle kan ndenge eleka na maboko na ndeko na bino et changer ka na position pe comme ka produit moko ezo guérir pas na ko ba 100% parce que mingi bazwa ka so mutao melango na kozanga kondima il peut pas être sauvé mais mutana kondima même na ba maman bazaka o ba bota bazana mikumba bazwa mikumba te ba bota raté bazwaka pe so mutu aza kondima te bana bakoya te mais so aza na kondima bana bakoya voilà tozwi makambo quand même richesse ça sont les biens que un jour richesse terrestre aussi là
Mais ce que nous avons comme richesse céleste, un jour, et vous avez un trésor moko intarissable. Donc, et ce trésor moko jusqu'à l'infini. Bien comprendre. Message de Sanango. Je ne pose pas dans autres 5 à la publicité pour Bataboya Bayate. Boba Tonga, Rabo contre Tonga. Boba Fingaka, je vous donne la liberté de faire tout ce que vous voulez contre moi, mais moi je ne serai pas contre vous. Même si tout le monde est l'église de Baza, apostasie, mais c'est ça qu'on réveille, c'est de rêverie. Vous allez toujours rêver, et c'est normal. Puis, même temps, on a expliqué que le Christ pourra revenir bientôt. Oui, Banda Bible a comment bientôt, Banda va comment, mais comme bien la lettre tue, les écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire qu'il vient bientôt. Mais quand on a écrit cela, il y a le bientôt. Vous savez que Banda Jésus revient bientôt. Banda 1980, 90, 80, Tito comment 2000 ans, bientôt. Oui. Et ça, phrase, ça, moi, mot qu'on a utilisé, un mot que Dieu a utilisé. Mais pour faire quoi avec ce mot? Et ça explique quoi? Et ils ont détaillé nin. Et ce bientôt quand? Voilà un peu. On a fini dans la tête. On a critiqué dans la bateau. La phrase, c'est écrit dans la Bible. Je connais bien. National. Bible n'a pas de verset biblique. Il peut revenir bientôt. Alors quand, avec bientôt, pour Bandaka la réveille Bandaka. Jésus revient bientôt. Mais réveil bientôt. Analysez un peu. Bientôt encore. Tout ça bilan, tout ça programme. À peu près quand. Mais c'est écrit. Mais comment mis? Mais Zala na molim. Pour nous comprendre. Peut-être il est déjà là. Peut-être il est déjà venu. Je ne sais pas. Longtemps, message de Karabatava Lingana. Bah, tu peux pas comprendre que Banyama, Bandeke, Bambis, Baza va être vivant. Oh, ils en a souffre de VP Maka, il y a calcul moto. Et ça, la Makamno, sont grands besoins. Banyama Bakendeke, petits besoins. Banyama Bakendeke, Kolia. Banyama Baliaka, Kobota. Même, c'est tout ce que l'homme fait. Donc, Dieu a 4 sortes d'enveloppes dans mon kilo. Enveloppe, Moutazo, quand ça y est, mon chef suprême dans le monde. Non. Moutaza a fait sa mère capita, Kodiko Okamba. C'est le grand frère va pêcher, bien petit frère va pêcher pour voir n'a pas Kamba bande konayo. Mais pour abomate, pour aniate. Mais na commandement, na 10 commandements. Il y a un commandement qui dit que ne tuez pas, mais le monde tue. Mais c'est dommage. Tel a commis. Abomini amatro, abomini bichitro, abomini deketro, akomi kobomana moninga moto l'homme tue l'homme. C'est dommage. Moi na vivre na mokilango ezasho na lengite. Nzamba linga ki moto aza na jardin de zalura synonyme à jardin zoologique. Hein? Tala na zoo. Bandeke bazaka banyama ndeke bazaka à l'aise ba nourrisaka bango ba vendre saka bana kimia ezateke nyamo se déplacer que le nyamo bazaka na kimia na zo donc jardin de lingeka zo koleka donc moninga mutambo mamotote metango ba otak déjà souffle de vie ndenzamba yaki atindi ange ayeko bengana donc abengana ki bat na volonté na valeur ya église à l'ensemble o ba ko ressemble à sanko sopamakila. Mais le monde a toujours été méchant. L'homme impose beaucoup d'atrocités à son concitoyen. Est-ce que c'est normal mutazo zonzete moninga nanga moto aza ko vivre pe lukolanga na boko mibale makolo mibale miso mibale monoko zolo na zonzete na bamba eti azo kufa bien mbeli na ba bébé kokunda
En tout cas, elongola kananga posa kovanda mingi. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, te remercier pe Maman Marceline Safala et l'on a délégation Mobimba Oyo, to accompagner qui Mobandisi, sa grandeur spirituelle, prophète Konde Polo Dominique, dans le Barango, Azali, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, Oyo, Nkolatinda Kinamukili, Abik Sabiso, Tala lelo en plaire oyo liloba e ikani mukili mobimba. Merci na équipe technique mobimba ya Kinshasa oyo zali supervisé par bien-aimé Mbumba, madame Jink na bandeko ebele ba sœur Mami, ba frère Don, bino nyonso na pesi bino mbote oyo tozali elongo pona ko accompagner mukuma munene oyo motinda mina nkolo ayaki na mokili po abikisa biso. Il faut to accompagner na makambu oyo azali kosala kimia ya yemoko kolo eikana na mabota na bino. Amen.